Salut, bonjour bandeko, mbote bandeko balandi, bipa inyoso boko zwile la video na biso, ba onan bo s'abonner. Bo hésite te ya ko s'abonner bandeko na ngai, moi vite fait tout l'exa message bandeko. Tout l'exa message, moi vite fait yandeko na biso easy, o azali moyembi ya frère Mike Kalambaye. Balobi bauti kwa poisonné ye bandeko na minchi ondenge na minchi onde tozolo ba bandeko ba empoisonné ndeko na biso easy petite sœur na ye nde a lancé message sur le toit que baza na posa ya aide bazo senga aide baza vraiment na besoin ya aide ba poisonné ndeko frère na biso aza empoisonné vraiment version penza et banina nouté. Mais balobi il paraît à longwa pour na message awa bakomi babi ex musicien ya Mike Kalambaye. Mais moi je crois pas aza ex musicien ya pasteur Mike Kalambaye aza ex cité mais balobi ex musicien ya pasteur Mike Kalambaye frère nabiso easy ndombe aza empoisonné suite ya nini a komaki ko a koti pe na lisanga ya majabu a koti pe na kati ya bayembi ya majabu. Donc parmi bato oyo ba musicien oyo bazo yemba na majabu na saison oyo bakosala pour la deuxième fois yepe a koti na kati mwa zuwa wana ka ndenge zaka congolais na keto congolais na zuwa ba niki ye di pirone ya poison bandeko nanga ba niki biso de tozolo baboye aza ya kolala boye bozo mona nde frère na biso oyo aza empoisonné bandeko nanga ipo ani ko sala boye congolais. Côté le frère, oh, c'est un frère mort azo potana na epe so landeli pe bien, azu ne pe na vite. Moi na bato emso azo bunda, azo ape, azo susu, azo luka bandeko emso a tele misa vina ye metande bubu kongoli na motema be bolinko fuka misa bato. Mutu soka azo pousa na po s'épanouir alebino boya aka ko fuka misa bo fuka misi bato, ko bo fuka misi mutu. Me boye banzamba na bomoy. Nzamba lolo. Nzamba za na bomo nzamba lola bandeko nanga bandeko musu balobi o ndeni yaza musicien frère Mike Kalambaye ake kosenga lisungi o yongo frère Mike Kalambaye bomona yaza kana millionnaire frère Mike Kalambaye aza ka Bill Gates aza millionnaire o frère Mike Kalambaye ya garantie ya ndako ya frère ya mwana ngoko sukomon Yvette likambo garantie ya Yvette ndongwa ki ya Yvette azangi mbongo ofuta ndako mbongo garantie na ngote bolatisi frère Mike azokipe Yvette te Yvette azana sika ovanda te Yvette azana mbongo ofuta ndako te Mike bolatisi frère Mike likambo Yvette suko musicien na oyo pe ba empoisonné ye comme suso frère Mike bamdeko nanga surtout bino boza ba personnel public iboye fo boye ba isika o chali colonel sika o chali coloté tant ozo kene maye romela kopo nini fo boza kana ba angele et puis ba frère Mike wana nde bazana ba benda na ba ranki na ba muto oboma yo ezaka munguna ya frère Mike moro boye kaka mutu monga kalingela na frère Mike bullo kwa ebike frère Mike alinga frère Easy o mingi ale ba niki yo di pirone ya poison pour ka ba déstabiliser PM soupe nani ba déstabiliser frère Mike ke akufeli moyembi monene po dio ya frère Easy o na Mike Kalambaye kenda kitoko makasi dio na bango mibale penza esimbra kitoko makasi frère Mike et puis frère Easy o ayeko kota na akoti bolim si bandeko na ngai téléphone e boujaki frère Mike ayeko remplacer frère Easy pardon ayeko kota na groupe ya frère Mike Kalambaye ba yembi na yemi susu wana balongwe frère moi mukuse boya comme a make up ko sala banzembo boye na bosani vocal na ye vocal na ye na bosani on soki zaki sous nini frère wana mukuse wana tango alongwe azala pe pasteur boye na maîtrise apena ba kombo na bango te tango frère wana alongwe le frère Mike aiko remplacer frère oyo donc mungongo ya frère oyo ana voix moko non ayembaka bien ya posaka de
ana demo ko netika redi ya misi. Donc comment on frère mec groupe ya frère mec ko perdre moyembi o eza trou moko monene. Mais pourquoi ko calculer jeune garçon ya bato boye penza ko lonko ko tenter ya ko poisonner pour bon ko poison so esali ba réaction manam te sali ke ndeko na biso azong simoli me pa ya kolonzambe. Yo mto oche poison ko ozwani. Msumwa mbala bato ana epene lote azo bunda ka azo cascade loko aka bato nyo surtout ye pas se retrouver na vie. Muto bato msu azo bunda msu kana ko yemba nenda yemba wana mwamba ba mabonza wana ndenge ba pesa ba mabonza na msu yango esala ke asunga msu baleki na ye asunga po babi muto a lancer message oyo eza petite sœur na ye. Petite sœur na ye muto a lancer message ke bo aider biso urgence moko eza awa. Ce qui boye de biso te frère Izindombe aza entre la vie et la mort. Et ali kambute ke azala ki a ezali kambu ya siko. En tout cas bato boye daka batu bo kanga maboko te bo kanga motema te bo fungol nzamba touche mitema na boye de ndeko o na alongo na kawo ya poisonnement o azanango. Babe ezali kambu ya siko ya sikoyo. Bandeko. E ali kambu ya sikoyo information ekoti na YouTube. Youpi eli kambe koti siko na YouTube bandeko na nga. Nzamba touche motema ya bato bazaka na mawa kosunga bato. Bo sunga frère na biso oyo azwa traitement na ya bien a se rétablir azonga na musane ya osali la nzambe. Nini zuwa pokola ndeko lokwa majabu ezo préparer deuxième édition ya sélection ya bayembi ale baniki ndeko dipiron po nini akoti pe parmi ba musiciens ya majabu yepe akoti abando travailler na majabu yango basali eboye bandeko nanga tozala na mawa tozala na mawa bandeko na ngai boka lisungi basengi babi bonjour j'ai besoin d'aide je suis la sœur de Esaïe Izi Ndombe. Comme on est Esaïe Izi Ndombe, j'ai besoin que vous nous aidez à informé, il est victime d'un empoisonnement en ce moment entre la vie et la mort. Oh Jésus. Kota ndeti ndeko izi oyo kogene ko empoisonner pozwa nini bandeko nanga. Nga na ebi frère oyo kutu wana ya Moïse mbiye wana soki tedi. Ye kutu alongwa ki na ye aleka ki alobi a démissionner. Mais ye yo aza musicien frère Mike Kalamba ya longwete. Frère wa longwete pa Mike Kalamba. So coach na page to na chaîne YouTube ya frère Mike Kalamba ya église na ye. Au monde frère on ndenga zo sa intercession ndenga zo yemba ndenga zo sa adoration alongwe pa yo pona nini koyela batu ba fausse information ke alongwa na epe pa frère Mike Kalamba ya zala suna frère Mike Kalamba te wani eza faux. Frère Oaza toujours ko demeurer ko travailler na frère Mike Kalamba mais ezali comme d'ailleurs et c'est quoi ndeko na biso na micho aza na citation moko ya passe ndeko izi ana citation moko ya passe aza na ka moko ya maladie to sa nini bato boko sunga na financement bosunga bato pe boko sunga na moralement bosunga bato boko pesa pe ba idée que non soki mutu aza empoisonné basa kanini balia kanini bamela kanini bosunga bato pe bosunga na ba prière que nzamba sala e grâce abikisa ye nzambe ya guérison abikisa bosunga na place ke koma kuna esti kuta longwa na epa mai kalambai ayemba ne pe so pa mai kalambai te kuta akende akomi kokota na majabu ye mutavanda ki na ye akikota na majabu pona nini kasi yango na bachele poison pa kende akota Congolais basabi no na matière ni Congolais so moni leki ya mwasi oyo alobi bien naza petite sœur ya frère Esaïe Izi Ndombe soka lekisi message na média bandi makocha ko exposer ndeko na bango c'est que y'a ça ne va pas na ndeko c'est que y'a ça ne va pas yon be ko courir na média po babi ke message so eleki na média bato amawa bazalaka bato amawa bandeko nanga ata vocal moko ya Izi oyo epambola mutu te vraiment na communauté congolaise je pense pas bato amawa bazalaka bandeko na ngai mutu akotuta na message oyo nzamba touche motema na ke asungi ke koma kutu alongwa na epa Mike Kalambai kutu ayembaka lisusu te ex bakomi ex musicien ya Mike Kalambai bon sokoza ex musicien ya Mike Kalambai bako sunga ete kasi Mike Kalambai a traité ye Mike Kalambai a bimisa mbongo a traité ye bandeko kongo na place ya ko compatir na ndeko aza na sika pasi bino boyaka na ba porte pique congolais. Au lieu de compatir dans des causes, il y a un souci qui est déranger famille, ils ont dérangé ndeko, ils ont dérangé communauté, ils ont dérangé. Même nous voyons qu'il y a des propositions, il y a des intentions négatives qualité.
eza malamu te penza, eza malamu te. C'est un jeune frère ana talent na ye, ana don na ye, ayemba kitoko, apozaka de kitoko loko aredi ya misi. Apozaka de na ye kitoko, epi dio na ye na mekalamba ekenda kitoko makasi. Bozomona aza penza ataka penza ya makasi kote mambo. Oh, message na biso bandeko na ngai esiki esimbi motema osunga kokanga motema te sunga. Sunga kosunga ezaka mbongo te, okoko sunga ta na prière, okoko sunga ta na conseil, okoko sunga ta na idée que non. Soki ba pesi mutu poison, fali aka ndunda te, fali aka pondu, fali aka pondu te, fali aka mbika, fali aka mbika te, fali aka mbika. Nanga na otanga lisusu besoin ba komi, bonjour, j'ai besoin d'aide, je suis la sœur d'Esaïe Izindombe, j'ai besoin que vous nous aidez à informer, il est victime d'un empoisonnement en ce moment entre la vie et la mort. Nesa bino bandeko. Na prière, to na finance, to na nini bino bokomili ko selongo ba live kite mate zonge kite mata. Soki ndeko sko e cadavere. Bo monte ke bosungi ndeko te. Peut-être poison ezo senga msu mwa ko transférer, ezo senga msu ba changer makila, ezo senga msu ba pesa bo bandeko nanga to zaka na bolingo. Apporter douleur ya baninga. Fardo ya baninga esalaka bien. Voilà na lingi bino mingi bandeko bisika nyonso ekokuta mela bino na video na biso. Soki no bosabona te, bo hésiter te ya kosabone ekosala biso malamu mingi. Nzamba lola akozanga te na kopambola bino ba bonne guérison. Frère Esaïe, frère Esaïe Izindombe ba bonne guérison. Nzambo ya peso mongongo ya kosalela ye akanisa yo. Akanisa yo tana likambo moko, a rétabli santé na yo. Nzambe ya résurrection, a ressuscité ba muscle, ba veine, a ressuscité ba os, a ressuscité ba par. Makila na Yesu e sokola, o nyonso e bebi na kati na yo, e sokola yango, ozwa rétablissement, o telema pe ozongela mosala na yo ya kokumisa Nzambe. Tokutani mbala ya sima. Bisous. Bye bye. À la prochaine.